mwana kimpumbulu alobi bapesi etoli na Willy Musheni ayoki oyo koloka te. Mwana kimpumbulu alobi alingi bafana na ye bazala fidèle na ye tiliwa oyo matumboli te. Mwana kimpumbulu alobi ndenge aza wana atikali na monde sine libela to mesana oyo kindoki te. Mwana kimpumbulu ajeli show shelu koki mwana kimpumbulu boni yo boye kaka boni boye. Différence ya yo na oyo abimisa yo atie ya apesa yo lupemba okoma koloba boye. Boza na différence ye kar moko ya mulai kobanda planète terre ti planète mars te me ti ba planète oyo nano ebimite. Mokili yango en tout cas ezali penza elengi. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, en tout cas, nga nazalaka contre Jéeli Shote. Mais Jéeli Show azalaka contre ye moko. Nakanisa bolandaki direct asalaki. Alobi malamu na ba fanatique na ye. Nazlingi ba fanatique moko bazala nanga fidèle tiliwa. Donc, alobi o ba kolande bazala bongo. Aza kotinda bango na makasi. Asukisi wana te. Alobi lisusu. Ba oyo ya lingi ba ya pa na ye. Ba oyo ba kozala ba fanatique na ye. Na ba oyo ba kokota na groupe WhatsApp na ye. Fo bazala mayele. Fo bazala basage. Ye bazoba bato ndengwana bango te place na ye. Ye azana besoin ya bana mayele. Bato mayele. Bato mitwe salaka basage. Ankolo oyo azolinga azala actrice oyo azolinga azala international azoboya bato baza mayele te. Azoboya bato babotama na mayele muke. Boya bato babotama ba autis. Ye azopona ba oyo baza très intelligent ba oyo baza basage bango wana kaka balandaka ye bazala bafana na ye bazala na fidèle na fidélité pa na ye pe misusu baye na WhatsApp na ye ba oyo batikali aza na tina na bango te. Mais Jéeli Show awozoboya biso bazoba nga moko papa zoba yo za mwana kimpumbulu ozoboya biso baninga na yo. Pourquoi Jéeli Show okoboya biso baninga na yo etanki lelo oyo na bafanatique oyo lezolinga balanda yo vinyoso baza ba jeune. Alors ba jeune congolais ya mokolo lelo yo tokosana liboma te. Kelasi oyo zoluka bala mayele bakozala muke o bakotanga bakelasi pamba te oyo moko yebi situation ezali kuna ya mboka ya bekol pe situation ya bambongo na baparent elingi koloba batu oyo bakozala lokola papa robo na groupe zoba biso bazoba tokozala lisusu ebele. Soko kebite na Congo tokokoma entre 60 à 70% ya bazoba. Sikoyo soki biso bazoba oboyi biso tozala bafanatique na yo. Carrière ya film no okosalango na nani banani bakozala bafanatique na yo. Bon, en tout cas yo moko zala wana sala oyo kosala biso bazoba etali biso te tozakaka entre biso bazoba pe tozodondwa en tout cas na YouTube. Pona namona zoba moko te azo discuter azo lobake awa nga nazo sala buzoba bato mayele botika kolandanga bato bino bomesanaka kolanda bato mayele ngai zoba bokipa yango te. Namona ka bato mayele bazolela bino bozokende kaka kotala bazoba bozotika biso. Donc biso bazoba tozodondwa. Bon, natindi te bato bazala bazoba nga pe na pona te nazala zoba.
me nazoloba kaka po Jael mwana Kimpumbulu aboyi biso. Alors akei lisusu Willy Musheni, boss Willy Musheni, ye ndenge aza wana abengi ye alobi tala boss abengi nga alobi Jael show salaka boye tika biloko wana zala boye sikoyo alobi na biso ayoki me Jael show yo oyokaka te nga te muna alobi yango yo moko obimisango na munoko no milliard de fois oloba na famille na yo baloba balemba. Alors boss Willy Musheni na papa Lukoki, Derrick Lukoki, na mama Anne Lukoki, na Champagne Lukoki, na Joe Lukoki, na Prince Matador Lukoki, baloba balemba. Alors sikoyo Willy Musheni alobi yo yoka. Non, rien. En plus, ce qui Willy Musheni apesi yo conseil ezali parce que émission ya suko yokosala o touché noli tambo. Alors Willy Musheni satalaki ba dérapage osalaki na émission mususu atikaki yo po ezalaki ozosala soi-disant revanche. Mais tango ke na noli tambo les sages émission na ye wane koleka direct na Congo. En plus makambo zoloba atumboli yo te. Yango wana etushaki Willy Musheni etant que boss, etant que un homme intelligent oyo lobi, etant que mutu oyo aboyaka bazoba teneti biso, yango wana aye kopesa au conseil. Olandi réponse yango wana soki tembe zongela Willy Musheni tuna ye loba papa robo alobi boye. Po papa robo akotaka na mémoire bato soko alingi pamba te naza robo naza na mémoire moko eza na vitesse ya kosakana te. Alors sikoyo tokesusu na nini tokenda nini tokende olobi ke ba groupe WhatsApp na yo ndenge eza wana non olobi ke yo numéro na téléphone okokopesaka te batala kaka oninga koloba batala kaka père pas te simo chanze tala kaka biso ba star topesaka mamero yo star ya nini oza kaka star ya sima ya Karine Mokonzi oza star o ba forma na super talent équipe nationale point et trait totie point na vie na ote mais trait totie yango. Alors sikoyo ndengo za wana star ya nini ozopia numéro te tant que Karine Mokonzi la baronne autorité morale mama YouTube icône internationale abanda kopesa numéro na ye ebandeli tina mokula lelo mais alembaka te bato ebele kutu o babanda kopesa mamero te bango tu badonke ye bango mpe bakomopesa mamero po bamoni ke kobomba numéro eza nango na tina te mais yo ozobomba okomo star bon tondimi okomi star e star ya nini osali nini olobi mpe na tina WhatsApp ojambaka mamero ya telefone te olobi ke yo message so bani bakomela yo bakoma na les amis de Karine Mokonzi bato wana baza direct na yo bakosignale yo bayebi yo bien baza bato na yo. Non, les amis de Jael Show eza bato mosusu te eza kaka yo na famille na yo eza mutu mosusu te ya libanda yo jamais okokopesa mutu mosusu ya libanda a gérer makambo na yo o ya contact ya communication pour le moment nalobi jamais te de la vie mais nalobi pour le moment yango tika bizeti yo moko mto geraka les amis de Jael Show yo moko pe geraka Jael Show Lukoki oza penza na temps ebele ya ko gerango wana kaka bizeti ya Bakimpumbulu na kanisa to yokani. Alors côté kutu koloba makambo na ote wana kutu intil na répéta kango pour chaque fois aux obsessions makambo chaque fois aux obsessions makambo chaque fois aux obsessions makambo ata oya filme aux obsessions to yebi déjà que filme kozala ekoleksa 1 heure du temps to yebi que na partie mususu wana ekoleka 7 mabanga te donc tozo yeba déjà makambo ebele oreto kamwa Jael Show filme ne mabanga ezati kote onini ope mabanga za mukia
mais nyonso so yebisi biso tokokamwa te orie mpe tokamwa bato mosusu wana ozoyamba bango na belle video bozosolola na filme tolobi mama ye tala jele asaleli kwa kitoko tala surprise o mais solobi yango en tout cas foti na yo te eza kaka nde kozano mwanaki mpumbulu soki tembe kotuna bato ya libanda te kotuna mpe ngai te kende tuna kaka na kati ya famille na biso nini famille lukoki bien sûr ayaya jelisho weta kwenda ngeri kuna rando nasukisi awa botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.